basista na bango ko imite ye bamita na bango batumbu baimita na bango pe bashosi pona bote Johnny Sima bazokoka te ko imite ye nzambe na ngai ya wasala aza vraiment chile mobali ya boye vraiment azalande wapio nzamba linga kyosala ye iranium aweli sabima moto anga mawa asobo mamokila nsambe sotorisation Johnny Sima wa yetilangi achile Andre Mobidi achile abiete wamu achile Merci na bande konyo soko sepela na chance nda somo sale kinta banagula fia mama fia catalogue mo kwanzi nziba mona ngote e bela bambote na bande konyo surtout oyo bozwa tana bino ya ko s'abonner na Vérité Universelle TV babi ya wonde makambu Vérité Universelle TV jamais ya mposa e ya nkuku kaka ebima na kata mposa. Merci na boss de boss babi John Simao mukusa talo yende makambu. Merci na la patrona Misha merci na bande konyo surtout obo sepelaka na émission na bino ya kitoko émission na bino malamu émission na bino oyo bakisaka ba 1+ na kati ya ba couple surtout beaucoup plus na ba nouveau marié et bela bambote bisika besoin émission na bino ka ya kitoko boyebi na kombo ya masolo ba couple. Merci beaucoup tozwa mi bongo na moko na kombo ya Dupinel lelo sujet na biso tozolobela tina nini pendenge nini basi mabolo na bango ekomaka minene. Donc on sentit moi si aux aussi baé libolo nous comme mai comme munene donc comme le système ya ndé Dipina a expliquer biso lo lenge ya basi ya bongo ndenge ni bakoma rande na ebike no wazaki bona sima caméra David Nyanguna babi mobali wazana terre Jésus Christ na la 1000 bino mo boyebi bomona Jésus Christ ba oba monaye na taille ni o Jésus Christ azanango. Merci beaucoup toujours continuer ya côté la ngai action. Merci beaucoup wana nazo benga Dipine mo sa mbishi kande baluba babenga ke no mo sa mbishi ba bibi loko bilamba nzambe matembele na ndakala oboyo sa mokili no nga chance na zalate obi muntu batonga zaka na nzela ya solo Dipine bonjour. Bonjour. Bonne santé 2018. Ah santé zanango bien mo muke na ngola nzambe. Merci beaucoup Dipine si je na biso le tongi toyeba lo lenge nini petit na nini basi ebele surtout bino basa minene pona ni bokoma pe bolingaka kokoma pe mibali balingaka ko sentir bino lisusu te po mabolo na bino ekoma minene pe mai okoko expliquer biso pona nini bokoma bon. Bon merci maman chance et là on a le baboui biso soit le bike basa minene o atanga mi eza moi samunene eza moi samuki en général c'est là le on a lunette hein non quand on a lunette to vanda pe ba moko bon nana lo baboui moi si ya munene ponga na yebi ke basa minene bazalaka mabolo na bango ezalaka mikie so moni moi si ya munene ke libolo na eza munene c'est que yemoko azani ani salité. Pour la plupart, moi, c'est mon nez, les bolons, les aramukiers. Mais les loyaux, sont moniques, bana basi, les loyaux, bana basi, et belé, comme maï, n'andengeni. Ok, n'est pas maman moroboy, soit disant. Maman, on appelle ça ma poussière, moroboy, nasani, nabaka. Tant on baka kisi wana obite ke à chaque fois on a un rapport na mobile na yo on a un baka biloko. Bon so mu kolona eloko wana ezate. Tant que papa a senti yo mai alors que l'engité ou yo moko mi baby sinjoto qui c'est à moi si et ça carande mai au moins mi sapio et à 5 mi sapio et à 5 na 5 yo o ndele gamulai o ne rozwango okokoti sango bien po ekoma katina kati ozo balola bien obimisa basate ka mai ka moko na musapi oyo so bandi ko zwa bakisi wana ozo baka ndeko na nga mwasi ndeko na ngai bandeko na ngai ezalaka bien te yango mwa lelo ozo bandike o mobile na ngai to anda kumoko mobile na komo bima komo ke libanda te parce que propriété ezate
Dipina pardon na kata théologie loko mo na moni on dirait que na fingi nde biso bangala po na biso bangala soki ndenge merci beaucoup na mama nanga inspectrice ya bisala maboneli biso ko zwa mi ba bi respect na mokonzi mama nanga umela olobi ke moi si soki azobaka bakisi ye moko fungula libolo na ye mais tandis que na biso bangala soki mwana botami babenda ke na li desu o biso to benga kinchodi en plus lisusu to koma na niveau ya kobaka ndeti mo siso abotisika po ekanga libolo potso mo sabotisika non zela ya zela pardon ton siko yo lobi ke ko baka bakisi nde fongola libolo wana se ko fingi biso bangala nde ba fingi bangala ten la plupart ba ba se belé yana o bande onanga basi boti ko saila ko baka biloko na se ko kisi boye na tana se po mobala linganga makasi ayo kanga na za sec eza malamu te kisi eza nini mayo ya pompe yo mona mwasi. Oh, c'est normal, moi c'est autre bota. Pour moi, tu seras boti. Les bolets, ça rend une fungwa maka. Et puis, l'Européen, ils ont ça, on peut pas dire. Maya moto, quand maya moto, ils ont ça, on a un antibiotique, sur le les bolets, ça ni ezongi. Et ça, à te cause de qui c'est au bas qu'on a vagé té. Mais maya moto, yo lobi maya moto, mais bizarre pas si mususu, pe ba koko musu ba loba ke maya moto ndé fongola libolo moi si. C'est écrit moi si suka boti, à cause ko ni maya moto ko to nyonso tout. Mais maya malili na katisko, yo lobi su maya moto. Mais maya moto na sens ni que ne lobi que moi c'est autre bota. Moi ça pour na bi que ne époque, ya ba maman na biso. Bah non sur la main moto puis les lopé bah tu vas sur la banque mais quand j'ai changé bah comme une chose sur bah mais la banque bah kiss mais main moto et ça l'aura bien à moi ça au bota et ça l'aura bien mais na biso sur au bota na hôtel aux ana au bien ok sur la main moto aux ubi baka baka na au tché yango moi les loko qui pas mobile alingani tant beaucoup continuer na yona na chambre tant a fungoli yo makolo tant où il y a besoin de katana ye tant on a côté comme on benga bien non ba bi respect na ngonga père Jean ga benga ngonga père Jean po mutu musu za sara ni po mobali musu so zio na mbeto boy po bo sala a côté na ndenge muka brital pa eta pecho nga fungo ma pecho fungo ma côté oni a côté on ndinga brital ni nyango na côté di katazo côté rata libolo a côté on a pression quoi c'est côté maman na makasi chwa a pecho a bien té ni bal balinga tanga kotsa ni kata ni bolo a senti que moi cal wana et ça mobile sentiment makasi so esenga ko moi pour mal beso ya bwa ka kota wo mobile alinga bongo sur le biso moko ne bato bas to be sanjoto biso bana bas to be sanjoto so pona bibaka baka eloko leki mai ezate et puis kunza na yo eloko tanga mi kunza oyo kunza faut qu'on soit kunza kunza moi za place hein kunza moi za place kunza za likolo libolo awati est-ce que ko la exhibition ngo bien penda place ça yango oyo zela oyo zani ni lamba mama chance oyo za nini donc kunza na ndenge ezali soki mwana mwasi si azana kunje belé mobile pas na kunje belé tant bozo ça na rapport et puis ça vraiment odeur basi musuba ebate et puis ça vraiment odeur moi solo moko boy parce que solo wana faut éviter on a nini faut ko yeba ko bongisa kunja na yo mobile pa yeba ko bongisa kunja na yo et puis c'est que kunje mobile kunja milai moi si kunja milai franchement wana bozo sangana tchuk au senti suki wana ce que koti yo na kati ya vagin oyo robela so d'épices oyo ngomona kamsuso mobile so abimina mwasi mususo mwaso na zale ndumba te ora pechuana faux petit na bimana pechuana comprendre te pechuana bo ale la tout fina na scène pechuana bo nzokande pecha bato ale mobulu te parce que yo na kunjebele pe kunjebele bozo katate franchement wana souke koti na kati ya vagin moi si epesi so d'épices mais
mais oyebi ke kuna zoloba na yo dipine eza mibali misusu balingaka ntango aza na mwasi azosiba mwasi foza na kunza eza mibali misusu non pardon kobongisa yango kasi koyeba ninga koraza ngo po mususu alingaka ne kovo mususu alingaka ne suki soko olingi suki yeba kobongisa suki na yo oraza ngo ezala propre mobali mpe eza te la dimension moko ya molai frontiment on peut ça maladie na savage ponga naza na pesa par exemple typique kaka naza na fimoko na kotanga quartier wa zate na commune po batu bakoyeba la fila arbete la biso du solo abi nga mobali na nga lingaka kunza na ngai kola donc soki koli bongo moye moko kanga soki maboko biazo linga nga lox soki na lati sous vêtement na nga e vimbi nga likolo bo mobali na nga mona kitoko mais ce que pas na yo lobi ke eza mabe faut ko raser kunja moi kunza plutôt moi te bango ba oboya o moni yoka koboy akoboya eza nango te ke nazo finga te tozo solo la o moni na boy te kunza o moni kunza so za na besoin kunza na yo o les na besoin nango yeba dimension nini ezala parce que to réglaka mama chance to réglaka oza na kunje belé o réglaka on a makila otamonongo journée mobimba lobiso otamonongo kunza epesaka solo na règle so kokutana mbano si place on nga mbano kokutana bike mama nga na besoin to bimana yo so bimana esko bani papa zelanga na bonga mazanga na ke lelo to lobby yaza na posa no si place wana yo so déjà on ko pesa déjà odeur so ça ntango longola ka bandi jini ko chepembeni mo fongoli makolo mo bala azo sala chuku azi elonga chebo parce que solo wana ayoka ngote koyeba ninga ko raser bo lakisaka mibali na bino lelo soki mobali azokende libanda mama yeba ko bexe mobali chambre basalongo pona nini chambre basalongo pona nini bo solo la mwasi na mobali bo solo la bo yebana ke papa nga na lingaka boye mama nga na lingaka boye yo kozomaka mino peut-être papa soki mwasi aza propriété ezate ke ofane misusu ba misusu bibali misusu baza suka fana baninga bandi osambusa mwasi na ye tango ezo bete peut-être mwasi na ndako te miso bete likango moko bimana osambusa ye mais yeba pe ke no osambusa mwasi wana obete liso ba camarade na yeba pe mwasi na yo pe ndongo lo babongo ba ozo pe ka nengwana so mwasi aza propriété papa na ngai okoyeba ndongo obongisa mwasi mama yaka ozui makambo na biso koti olakisi ete yo zwa makambo tala nani wa makambo nini yango wana olakisi makambo nini ba conseil te bala mama basala ndeni mama omoni likambo bo basala bo tongo olakisa mwasi bolingo nde yango wana mwasi pe bandi ko sala te mbala nga lakisa ngelo ko bona sala boy so yo olakisa mwasi te yo yebi te mwasi yebi te yo olakisi mwasi te okelinga no basi msusu libanda alo tika mwasi ka bongo ka lokolo balaki ya zana ridonda ko tike ka bongo ka na salite no tika bongo ya malamu ti mwasi na yo ba obongisa ye ato bimano libanda mais bongisa ye pe mwasi pe bongisa pe papa po mibale pe bele maisha so bi ke mibale bele basala ba kaleso ba suki wana 3 jours mabindi na bino wana ba chef de poste nga benga ngo ba chef de poste chef de poste mabindi wana epesaka solo tongo tche kaleso la tsengo 3 fois na ba kunje belé so tongo kenda mwasi na mabinja milai lokwa ya ntaba tongo zo kenda mwasi pesa mwasi tendresse boto bokomi na niveau ke bolongola bilamba papa na ngai et ça ta sonta genate tongo longo bilamba longo li couper tongo longo la ka couper nana ndongo toka ki na se wana solo na bou et beti mwasi na zolo et à propreté faut que yeba mon ba chef de poste on omoni ba mabindi di kata mabindi o zubi ki gilette o tomboli mabindi na yo o bandi ko palola yango palolo ato lati kale so ato toki et pe sordera solo mabete. Merci beaucoup Dipinet okindongo utolo parce que Dipinet ngito yeba lokwa Moïse Kiwanga na kata Suisse bisika zaza na posa yeba ke non Moïse na Dipinet alingaka ton mobile azo sibae a versé combien de coups na kata libolo ya Dipinet pour Dipinet santé ya lengi. On continue. Nakanyango.
Ok, merci beaucoup. Dupine siko le quoi Moïse Kiwanga na kata Suisse azana posa yebake Dupine ndinga zawana ceux qui mobile aussi baé faut amemaye na converser na niveau nini combien de coups Dupine lingaka le quoi na lingana ngai caresse makasi pour moi si pour mi bal musu baza aso azu moi si mba moko bébé chéri ndenge nini aleka mwa bisou papa pa azui likata akoti na libolo bosali obengi yango bolima ya polingo te mwasi na oyo aya okutana mobali mosusu ayebi tendresse ayibi yo mwasi ora nga na chance abasi te nga basi nyonso nazwa kaka bamasa abeta yanga coup d'état po oyebi nde te mwasi ntango ozobi koobima na mwasi fo koyeba mpe se tendresse obandi pour me chose à bolingo ko ba soda yeyite doucement malembe obandi ko caresser ye okogisi posa na ye parce que azaya yo tant bo sa bolingo bino mi balé o ka mo sino kelete pe ko ko mba no kelete so moni partie moko intime o sepe na ngoto moni ngo eza salité o yebise ke so douche za no bise ke le sokola pour nga mona pe mi bali biso bazara batinda basi na bango ke sokola akoti boma mama ke sokola moi ça ke sokola tango ya abandi ko sa bolingo ne kimia na mwasi na ye so faut que ba sa bolingo na mwasi pour mwasi abima libanda te mo mwasi paye ba ko bexe pe mobali ko yeba pe ko bexe pe mobali alinga ndenge nini faut ko na kamera basi basi baninga na nga basi tongo sa bolingo na mobali zwa likata mobali oyeba ndenge basi sate oyeba ndenge basi sate ozo sise mobali peni na ye ozo zokisai siko akocha kuna nini na kata libolo akocha nini pourtant ozo sise ozo za mine oyo ozo zokisa zokisai tango ozo zokisai akocha nini tango aussi c'est bon mobali mnoka likata passe c'est ko yebi musala tele le soki ekuta na mwasi mususu ko yebi ko fiba libolo loko likata loko la dipine omoto ko zangi mobali yo pindo yemba penda na micro makasi ngana mwana muluba ngana mwana muluba original bakolo kinchodi nasi bozo kangai eloko l'équipe propriété exact eloko l'équipe mai exacte bandeko na ngai ya basi mutu moko akosa bino te ozo mwa kisi oyo baka na vage soko basi mususu peza kala peso libolo na bango eza kofungwama eza na kopeti kabi baka baka pete mususu eza ba infection et ça la bongo mususu peza que trop de mai ya mibali akepo mbalo ya lalié atikele mai ake mobalo ya lalié atikele mai mais azoye bateke mai wana ezo fanda na se ya libumu mikolego ya arza msusu afandi boye mai wana ebimi na sous-vêtement yo musumu no kibite okomika muto ko tshaka eloko mamke mai ebimi na sous-vêtement kene luka docteur so ke ba docteur opesa o bakisi antibiotique ko mela na yo mai wana ezo bima wana esi nango ozongi na yo sec po mibali mususu maka petona fo petit libole funga mate tem se fonga mususu peza rapé abaki na epete mususu za ba douche surtout oza na mwasa amela masanga makasi aza ambiancer ba douche to kotaka partout au kenda lokana na kishasa na biso OK boyo OK ozonga boyo ba toilette za mabe tem mususu mwasa ke osuba mususu ko ba infection te moi place ça été au bas et côtier bas et fungoli na se tant que papa ko moni mai ndoka bakaki na été ndeko na nga mwasi so oyebi ke sala robongo komikolela te kozala souci te na opeso courage komibeta beta te za tarte so komoni ke sala robongo kende luka médecin luka docteur apesa yo ordonnance okosomba bakisi libolo na yo ekozonga nango sec ke okende pa bato basalisaka. Merci beaucoup, Dipinette. Est-ce que Dipinette a été sur le jour de Virja, peu RP, Ananeni, peu mobile en autant aussi, ou sentiment le lengeni. Maman chance, Gaba de Virja na. C'est ce que et ça, Moutuna. Il y a Moutuna. Bon, bah, de Virja na 95, vous avez un âge. Non, 5 cas.
beta kakine na 5 tidelo beta ok tant mobala bande ko de virgile dans 95 wana ezaki jour nini heure nini pe sentiment nini yokaki bon ngai mobala de virgile ngai abenganga ezaki ya quartier abenga comment nanga zakadele yo peta quartier Adèle peta quartier Adèle était allé en dipine comment nanga ki Adèle yaka avie moko alinga mingi kotinda tinda ngai ba njoka nde soka ke musala soka ye ayelanga ba sous-vêtements ayelanga kabelanga mbongo na tongo njoka nde akadranga ngai bananga ti mkomso afanda boya bisinga mafuta opokola mafuta nini ngai bisinga opokola mafuta mbila bon mafuta mbila akenda vraiment franchement akenda osomba bida 5 litres ya mafuta mbila ana ayelanga yango na poko na zeki na ke apesanga bida 5 litres oh ayelinga sko bida 5 litres na mino okena ngo ndenge ni na ndako na bandi ko banga mamoko ya kei ngana zu bida wana na ke pa pixer na nga na bise ke na poko mafuta nini mafuta mbila ayelinga bida abi oh pixer na abi yo poko la mafuta mbila ngabi ah o te yebise yo poko la belle e mafuta belle tanga yesu na poko to kutanga bise na poko la mafuta belle mobile pe asombi ko soma ngo soma mafuta na ko soma ko na poko la na ko bata na niveau moko mais joute bimaka na ye joute na bimaka na non aloka asalinga premier jour asalaki onini musala obesaki loni non tobano sibana tant to sibana na ye akotiselo yezo kota te kota nga eba ete sko akena na elo mona sepana mo mbalo na bossa na rete na mutu na nga quelque chose na bossa na rete do akena na nga malembe akena nga mbangu te ameki lo lela meki twa atiki na ye ikoti na onda tiki nga na kenanga asalanga pendant 7 jours pas de virgin à 7e jour de lo koti so nga na kama mwa mbalo zu mwa si po DVG olinga jour wana kaka eloko ekota bongo te okota makala o mema ngambo moi si ba DVG répondre eloko efungwa ma 7 jours loko nga sala 7 jours na ye lelo ameki atiki na ye to so na kenda klobi su pendant 7 jours na 7e jour de loko sa ekoti okota ekoti makile ebimeki ndambu nga bando lela na lele ya bonde linga te ko lete na kenda ndangu na lete na zo lenga na banga msusu ba 7e baga ba ogangela ngai na bandi ko banga po ba ki so sa rapport na mobali okomi na zem nde bano ebisanga na ndako na bandi ko lenga na banga na sala 2 semaines aliate pour na souci ba auto na auto sala rapport na ko fanda papa mobali wana bandi ko pesa ngara chaque jour donc na tonga va ke musala moninga na poko sko a motiver ngai da kima ngate ke neza msuzo au DVG moi bato kimi 2 jours 3 jours moi na te souci wana moi na kosani na devrait secret a funda mais so nga atika ngate chaque jour na tonga ke nga ba le ki wana amona moninga bisinga soit na poko na pe yepe na poko pe na coulisse moboe da pixer na ya quartier to fandi ona to solo na papa kenda na bisi na okaboya bite ele kanango na bomba secret ti lelo mon mbalo wana na bossa na mutuna na to bossa na été parce que a de vejanga ndenge ba kuluna ta de vejanga na ndenge kimia pendant 7 jours ndeko na ngami bali bandeko na nga subo bike bozana peut-être petit mobo se planer makasi ozele akola peut-être nous de VG ko DVG na vitalité pour 5 ans prison est-ce que c'est bon 5 ans merci dipine olobi ke mobile ou de VG yo okoy kotika la ko bossa na été ce que lelo so ki arrivé ke obali c'est que même si mobile oyo abali yo wana azosiba yo ata zosibo na ba niveau nyonso lokola na mutu na yo tiake mobile wana de virgin pendant 7 jours popenda à côté loko ne na kata libolo na yo au moins te que no bando sa pe kindumba na kata ndako mobile wana famille linga ote no linga i te la robosa na te na ndenge ni na lobeli asa mutu wa alaksenga loko alaksinga likata pona yeba likata te
yem tala singa likata ezokota na libolo yem tala kisi dipine suko eza lokola ba archive moko boy zate ke na lobake sur les leçons naza ndoko libala ke na kanisa ka te eza lokola ba abenganga tilelo abenganga na ye dipine na ka posaka nga obala kayo nga sona nga dipine ko mamone mo amuki Comment monene na konga nga mona ke mona ko mamone mo amuki eza jeune garçon mo amuki et simbati. Merci beaucoup. On a bandé connu surtout besoin de tanabino ya ko s'abonner na Vérité Universelle TV babi ya ngone makambo. Merci na yemoko boss de boss babi John Sima moko satalo. Merci Lisusu na réalisateur monteur David Nyanguna. Merci na Cordon Salomon Mboma. Merci na Eric Monstre. Merci na JM Kalombo. Merci Susu na secrétaire Oyobongo Mwasa Pembe Dorcas. Maman na bisu. Ko conseil nini okoko pesa na bandeko basi oyo mabolo funga mape na bandeko mibali ba o bakimaka basi o soka kutai na ye amwedi bolone za polele za maima ya kimi conseil moko esala bango bien na banana na ba mama bandeko nanga basi e bitu komitungisa mate ke koma loko a sujet moko boye salo passe na motema peut-être libolo eza ofunga maisa la passe okoma kwemo bofandi oba no raisonner te ko pesa ça na nzela te. Et puis, l'homme se rappelle bon peu ce soit mari de nuit. Hein? Oui, c'est bien. Mari de nuit, monsieur, aussi bané boutou, mais je batté, il y a abimisela comme maïton, me dit pourquoi, zo bot so ba na boutou. Na moi bon ba no solo boyo, a monoka libolo mai. Bilo monsieur komi tumisa mate, komi beta te conseil na peso kaka. Kisi ya mwana mwasi, ezaka mai. Mayo ya pompe to melara maya kisi ya mwasi za mai na ko sokola vagin moni misapi na ngeza 5 misapi oyo moni misapi ya 4 ya 5 5 boye oyo leki mulai soko kozwa oyo ne ozo kotisa ngo na kati tango ozo sokola nango ezo koma tina kati ezo bimisa ba perte blanche. So ozo sokana oyo eko matende konanga moni oyo eko mate suka ozi oyo eko mate suka saite wo eza na kati kuna e fandi yo moni ko sokola hotel faut so sokola moi so sokola musapi o balola bien c'était bima o santé ton côté susuboye e calé o mona moi masuba moko ya sentiment mo kwa di katekoti me quotité so masuba wana nde mona ke e bimi muke o santé ngo eteli. Donc yo kendeka na mai soko monika ezo okose la mai omonika otanga mai liboyo za ofunga komi betate kokeba kokene libaka bakate yo ki pezo selo kekete kene lukas ko médecin obisi papa ko bomba kate mobile za camarade na yo ko bomela mobile makambu te ya bolingo papa na moni de fo moko na sena ngai papa na mona bo papa ko memena médecin boké na médecin bo sololi docteur arolo ba boye docteur peso ba kisi docteur za kisi monte o le mana libolo ale mana lo mo tozo bota kutu libolo zo funga mnene boy mais zo zonga na ba kisi bon yo komi mai. Merci na bande ko mibali souci na bande ko merci bande onanga mibali soki okubeta moi sino peut-être kumoko de ku za na souci nga ko na 3 4 ozo komati et puis ce souci kozana mawati et là mona lo ba quand le bikane ya basi mibali mususu pe bazana mari de nuit ya basi na boina mo ya ko beta moi cité mais na butu a senti que yemo ka dobaka wa ba femme de nuit na ba donc et comme beta note kozana souci te ngana opo ba bezaka bo fanda kati oka pecho na beta ke 4 coups pecho na beta 6 coups boloba sona kosa boloba au moins su yo suko okoma 2-3 te et ça le passe mais ngai di pine na lobi komi tungisa mate toza pona bino quelque chose eloko nini déranger yo obenga kaka bango ozwa solution moi si mobali oyo ko tungisa so bengi ozwa solution na yo oza ma satisfait eloko moko te naza posa ki toza posa bozala toza posa beta ba crise te ba tension te que moi si na okomisa moi si te moi si pe na okomisa mobali te
monika so botala bo s'abonner bo sepela. Merci beaucoup, Dipina Lobi, vous abonnez, ma suivi, na Vérité Universelle TV, Babi, Yangonde Makaman plus, Bolanda Soussou, beaucoup plus émissions, ma solo ba couple, ya chance, Sinza Simosa Lekin Tabanagula, Fia Mama, Fia catalogue, Mokwanzinzi Bamona Ngote, Babi, Yangonde Makambu quoi. Dipina, numéro na téléphone, na ba salutation, na batu, Oyo, beaucoup plus bateau Oyo Lingarate, Peba Oba Lingarote. Dans, na pesi ba fani nanga nyoso. Boleki mebele na linga bino mingi na ko sepela ke bo s'abonner bo ka conseil oya bien bozu oya mabe bo boaki na pesi ndoko na nga dida ke sembote na pesi 7e bagarre honorable yaya so pambwa mi kele liboso na pesi code ko mbwalanga code ko mwana yeyo aolela la personne bote ben na bo sanité ya mbiji dina mo bala mbinga américain na pesi ba bébé na nyonso bino no surtout na pesi bino bote ben na linga bino mingi numéro na ngeza 089 111 76 61 089 111 76 61. Merci beaucoup. Plus 243 089 111 76 61. Merci beaucoup. Wana bokozwa dipine babi moi soli bolo kangama ya yeza nango pelelete ndia relax bino ba méthode pe lolenge bo bando sibela basi na bino o mabolo pelele po ekoma lokwa libolo dipine. Merci l'équipe technique mobimba oyo tozana bango na kati ya Vérité Universelle TV. Merci pe respect na mama nanga babi tabakaka. Maman moi qui toko ani pembete ani mulaite mupusete babi maman biso bisala Nelly mabo inspectrice munene na katsa bandondo ville maman langa wumela nzamba batela yo pe bana yolo mobimba ebila bambote ciao. Basisana bango ko imite ye bamitana bango batumbu ba imitana bango pe ba shosi pona bote Johnny Sima bazokoka te ko imite ye nzambe na ngai ya wasala aza vraiment chile mobali ya boye vraiment azala nde wapi yo nzamba linga josala ye iranium awelisa bima moto anga mawa asoboma mokila nsambe sotorisation Johnny Sima wa yetilangi Leandre Mobidi Aviate Wamu Masamba